lobi tolandaki Karine Mokonzi asalaki oyo esengelaki asala na kati ya monde ya batu oyo ya ye, na kati ya monde oyo ya ye, na kati ya empire na ye tobenga ngo ndenge wana ezalaki lobi ajouaki rôle ya juge te me ajouaki rôle ya paix, donc rôle ya impératrice ndenge ndeko na biso mususu ya mwasi abengaka ye pe apesaki ye kombo ya impératrice. Nakanisa kombo yango ebandi kosala yango wana lobi tomonaki direct o elekaki na kanisa mbala liboso tomona direct ya bongo Karine Mokonzi avec son ou bien ça ou bien si empire na suki système na bandi mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa eloko Karine Mokonzi asalaki lobi ezali mbala liboso me esengeli mususu makambo mususu pe esalamaka po bespectateur na babiso ba oyo toza na basite tomona toyeba ata makambo mususu oyo ezalaka na CC. Yango wana Karine Mokonzi asalaki live moko ya 3 heures du temps et quelques oyo nano atali yango te. En tout cas okoki na yo kotala ozwi kaka ta na yo ovandi na fauteuil osombi popcorn na molangi na yo ya sucre ya jus d'orange verre na yo ou bien bidon na yo ozali komela na kanisa okoyoka yango na ndenge moko ya bien. Eloko moko ya kitoko elekaki na kati ya direct wana mutu na mutu atikali na position na ye pe ba misusu ba changer position pamba te pona kosala Karine Mokonzi plaisir. Mais nyonso wana ezali kaka kosala nde biso be spectateur na ba fanatique ebele na ba chinois oyo bazali na molili bakumisaka Karine Mokonzi batala pe bayeba nini ezalaki koleka kuna. En tout cas eloko nyonso elekaki ngai namoni mabe moko wana te maloba nyonso elekaki wana ngai namoni mabe wana te ye moko pe Karine Mokonzi la baronne impératrice amonaki mabe moko wana te alobi ezali kaka makambo moko oyo normal ya mike mutu abomeli mutu te ekoki kopesa bakanda ya ndenge wana te ekoki kokanisa ekende bongo te azalaki na raison pamba te bino nyonso oyo akoyoka yango na oyo akolanda yango na ba oyo balandaki bokomona conclusion ya Karine Mokonzi ndenge alobaki ezali bongo ezali likambo ya gravité soki pe bamisusu batikali toujours na rando na bamisusu eza pe mabe te eza kaka système ya monde yango pamba te partout na empire nyonso ezalaka toujours na bato mususu baza toujours na rando mais eloko ya bien bango nyonso fo baprotéger impératrice yango wana misusu basenganaki babolimbisi pona kosala impératrice kosala impératrice Karine Mokonzi esengo pe kotia ba chinois na bespectateur na kimia pamba te tangu Karine Mokonzi bango baza kolimbisana pona Karine Mokonzi elakisi baza pe kolimbisana pona bespectateur na ba chinois na batu nyonso oyo balingaka Karine Mokonzi pe balingaka bandeko nyonso wana po mingi balingaka Karine Mokonzi balingaka pe bandeko nyonso oyo balekaki na direct ya Karine Mokonzi. Chaque ndeko alekaki na direct ya Karine Mokonzi aza na bato ebele balingaka ye basepelaka pe na ye ata asali likambo ndenge nini to alobi ndenge nini baza toujours sima ya mutu wana
bien sûr baza toujours pe sima ya Karine Mokonzi. Yango Karine Mokonzi alobaki ndengwana esali nde eloko moko ya malamu. Même nga na sepeli yango na sepelaki ebandeli kisuka, bien sûr na kotaki na retard, mais lelo na ye kobandango ebandeli tisikoyo na ye kosilisa na comprendre pe na moni makambo ebele ezalaki kuna na kati. Toyoki pe bandeko mosusu oyo nanu toyoka mongongo na bango te, en tout cas esali vraiment esengo. Toyoki pe makambo mosusu oyo toimaginaki te, mais sikoyo to comprendre yango bakati mosusu. En tout cas soki babimiseli biso ezalaka nango bien ke biso to banda ko imaginer. Ezali vraiment kitoko de temps en temps bayebisaka biso ata mwandambu ya makambo mosusu oyo ezali na kati oyo babombaka. Surtout eza nango makambo ya somo te, eza nango makambo ekosambwisa mutu te, eza nango makambo ekokitisa mutu te, mais ekopesa mutu nyonso valeur na bisika na ye azali. Même ba oyo bazwi ba décision bakozala kaka na position oyo bazali nango, bakozala toujours na valeur na bango bisika bazali. Oyo pe alimbisi muninga akozala pe na valeur bisika azali. Oyo pe balimbisi ye akozala kaka na valeur bisika azali. Yango wana en tout cas direct yango oyo alanda yango te ebongi alanda yango. Bien sûr na kati wana pe bokoyoka makambo mosusu ekoleka wana, ekopesa bino koseka, ekopesa bino kanda ndenge epesaki bato mosusu, mais na suka nango bokozala à l'aise, boko comprendre ezali kaka ambiance ya internet ndenge sengelaka, ezali kaka ambiance ya YouTube ndenge kendeke. Pamba te Karine Mokonzi yende mama YouTube oyo eleki ezalaki nde rythme ya impératrice na bato na ye, ezalaki nde mode ya empire ya Karine Mokonzi ememeli makambo yango. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba,
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.